Oui, muluba l'activité na moni comme ce problème moko les en akati donc puisque ko lukate mso ma victime comment ce qui toko fresh les en même surtout na so balinga comme babike ozamba no poza na bi aza fimo fidèle alors que natana mera ke vérifier ake vérifier le asunga yo mais yo sali yango te yo tali nini otalika libala ya poto otali libala international comme international ok pe poto lelo na lobité tu sais très bien que mabala musupe bat babala na awa batika la kana Kinshasa comme mara Elkin El poto boti na papa bokita papa na zole la vie ekosimba te okubala na yete ekosimba te okubala na yete papa na bi noki mutema nanga epanzani papa na bi noki mutema nanga epanzani famille mobali batomboti pona nini batomboti kotala te mwana na bango azobala trop et ça la rappelle soni kotala ka o ekomeli Priska ebi très bien bofana mobali pendant 4 ans mobali na poto ana mwasi na bana Martin Bokoto abalika Priska te a divorcé 2 fois na ndenge bosalaka théâtre awa na Kinshasa mibalo balula rabino bazalaka te kaka ya poto obino bomonela ezalaka ya poto parce que bote obino bobimisa obiso to monaka tango bolamuka na batongo ezalaka ne mususu bote ba make up na bino wana oleti na TV na internet otalami jomora lulio ozobosa na te jo wana o alulio peut-être akana mwasi na ndaku eza par rapport moto o epeli na maramotali mariage ya Priska na Martin Bokoto moto epeli ya makasi yango héritier ibula na ndeko talaka na misu mais na moni te moto eza ko boma mate moto eza ko pela toujours na ndenga mukete voir même temps Priska bandeko ko publier Martin Bokoto na ba statut na ba Facebook na ye ezala indengeni leki ya Martin Bokoto bandeko loba nini aneko loba na ete ya na biso azana mwasi na ye na ndaku mabala combien babala na a batie na poto pe kabwani yo kanisi Martin Bokoto ba divorce o asala o ayonde divorce ozala te tolobi mabete otiko ye mango a mbala boni bakobenga yo semeti Martin Bokoto mbala boni bakobenga yo semeti mabe ezali kopanza keba mopepe mabe ezali koboma keba ata osambelaka te sika mabe emambu mambwe emambu mabwiki makambo ebimi mame satana telemi kotelema mame mopepe mabe telemi kotelema mame ebebisi bana nzambe mame mopepe mabe monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo Merci beaucoup très chers internautes, bienvenue dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, avec votre émission Bosolo na musique toujours. Bosolo na musique to touchera point nyoso. Je sais très bien que nous bolingaka muyaka ya solo héritier Ibula. Apo Joe Poster héritier Ibula ayowana donc muyaka ya solo président badeli défenseur yeyo. Là directement je dis
Joël Noël n'a pas abonné nyonso ya Congo Température ba autofandi na bango depuis janvier na ndenge to komi lelo le 23 décembre. Donc plutôt l'année to komi le 22 décembre en tout cas boza toujours ensemble na biso donc boza toujours ensemble na biso même morale toujours on est ensemble. Là directement je dis merci beaucoup à Maman Rosette à la fleur d'Ambour. Pourquoi pas le tout-puissant champion Wadol depuis La Rochelle Mokonza Mboka, à Drisha Motomètre Bebazibe Bacha Fouin Omonayango. Merci beaucoup à président Bruno Loubi Kambongo propre. Pourquoi pas Sandra Wangata, Maman na Petit Brown Junior et Broly 10 à match. Je dis Joël Noël na ba nyonso. Obalinga héritier Iboula. René Kokila, Carl Lewis, Air France. 3L Magique et Lotis Longue Loufontienda. Merci beaucoup à Davidson, les grands combattants. Depuis France, Davidson, les grands combattants, je te salue. Bandekobaza Telme Belé. Alida Mavouba, Nakata France aussi, je te salue. Donc, si héritier Iboula, je suis là. Et ça, par rapport Moto Oepeli, Namaramotali mariage, ya Priska, na Martin Bokoto. Moto peli à makasi. Yango héritier Iboula na kotala na misu. Mais na moni te moto za ko boma mate. Moto za ko pela toujours na ndenga mukete. Mais kotala kolandela. Pourquoi mabala nyonso ya ba congolais ezalaka toujours na ba problème. Mabala plutôt ya ba comédien ezalaka toujours na ba problème. So comédien linga bala toujours ba problème ezalaka. To solana ensemble. Na ebité to salana moi analyse ngana bino ensemble. Ba comédienne ya basi to ya mibali. Ba koma soko tuni ya mwasi. Mobali na zala wa po ka zala quelque part wana ya pipoto. Otuni mibali, mwasi na nga zala quelque part wa poto. To solana na ndenge bosalaka théâtre awa na Kinshasa. Mibalo balula rabino bazalaka te kaka ya poto o bino bomonela ezalaka ya poto parce que beauté o bino bobimisa o biso to monaka tango bolamuka na batongo ezalaka ne mususu botie ba make up na bino wana oleki na TV na internet otalami jomora lulio ozobosa na te jo wana o alulio peut-être akana mwasi na ndaku mais sepeli na yo komi Elkin. Tant yo komi Elkin, tant azo Elkin, bozo fande na flat. A mususu pa na bino, mobalo wana ba yeba ete ata ver ya gene ba melate. Momona mwasi ye wana na flat. Akosa na ndaku ni tona ba tournage toke Kasangulu. Akosi. Maké fana mobile pendant 1 mois 2 mois. Au fana mobile pendant 1 mois 2 mois na mobile wana tiki ona zemi. Mobile wana zoni poto yo tika lo boti na kin par exemple. Okomo contacte na mobile na nga na poto. Mais mobile wana za na mwasi na ndaku na bana. Est-ce que tozo sunga ba famille tozo détruire famille. Kota la ka o komeli Priska. Priska ebi très bien fait na mobile pendant 4 ans. 4 ans. Mobile na poto ana mwasi na bana. Martin Bokoto abalika Priska te a divorcé 2 fois. Il paraîtrait qu'il a divorcé. Il paraîtrait qu'il a divorcé. Au fin de mobile 4 ans. Au fin de mobile 4 ans, on a fait famille mobile baye bayo. Famille mobile baye bakiote. Famille mobile ba surtout ki moi na banga uti poto ya bien na robala. Famille mobile ba tomboti. Ba tomboti pona nini? Ba tomboti kotala te mwana na bango azobala trop. Et ça la rappelle na Sony. Ba parents ya Martin Bokoto ba tel ba habité. Libala o ya Martin a presque ko sala maté. Il faut to ça nini to empêcher. Mais biso to moni que te libala poteza spécialité poteza spécialité. Et ça mboka o ba tutu ba kendaka. To tena ba exemple concret. Avant la côte à ma profondeur, tous les réactions, il y a des comédiens,
nde na kozonga moi 2 3 4 interview nde na kozonga sikoyo pona na enchaîner play Nanzimite na moni comme ce problème moko eza na kati donc puisque koluka te mso ma victime vraiment ce qui toko fresh eza mbem sukutu na so balinga ko me babike oza mbai no poza na bi aza fimo fidèle alba te na zamba nanga na zo ba na obala mais sikoyo ko balinga bala puisque ke bale pona mona mamba ope eleki balinga bala puisque ke bale pona mona mamba ope eleki voilà so le pona ngatika ka c'est décidé ko longwa poto ko ya Afrique pona obala mwasi liba les essengo mais si réellement papa Martin atikaki mwasi na poto ba divorcé aye ko bala mwasi na Kinshasa premièrement salut non ma paix démarche vite pour ça pour ça démarche ni bosser faut on ka panzambe ouais o biso bato mokito yana ba proposition na biso mais après mutadi yazana solution ya koleka ezaka nzambe ya liboso d'abord na bo conseiller en ce net moment ezaka kozonga panzambe nzambe mutayebi kopesa orientation responsable sérieuse ça lukomo na baboti na papa bokita papa nazolela bi ekosimba te okubala na yete ekosimba te okubala na yete papa na bi noki mutema nanga epanzani papa na bi noki mutema nanga epanzani papa na noki mutema nanga epanzani no epanzani ola kande preferenga posa na continuer dans l'émission papa parce que ndenga zaona elle a une grande famille na ye Martin aussi a une famille na ye tolingi te presque azala na ndako moko boya vandi aza heureuse te na mariage parce que bato bana ko déranger plus moi si ezala ba belle famille alors ce qui belle famille za malonga te ndeko na biso presque pas ozala malonga na ndako libala te parce que yaza ne moi si ozomona moi si mobali ndaka o chalitoyi voilà boki ba réaction ba comédien ndenge ba réagir par rapport à mama ya libala Priska tokene exemple moko typique Mama Kalunga auti ko bala awa abali wapi na Kinshasa mobali o babota na yaza gapi na Kinshasa abali awa Pierre Ndombasi abali awa na Kinshasa Caleb Tukebana abala awa na Kinshasa na mami la chat nde bake poto nde ba ko kabwa na kuna sikoyo biso ba comédien to komaka mobali na poto est-ce que ce qu'on a makambo ozo komela Priska na ba dur ya famille ya mobali na ye que papa na Martin Bokoto azo déclarer bien lobi que Martin na mwasi na ba komona bolamu te Martin na Priska ba komona bolamu te Priska robota kate tozo yango baventure te tozo yango théâtre to sala raté biso bino ton bo sala théâtre bo pesaka conseil siko eloko o ekwei siko na entourage na bino bo sauver Priska bo pesa ba conseil bien sûr seigneur bo malibala wana moi je préférerais abo malibala au lieu à continuer na libala parce que sera continuer na libala wana eza mabe ya makasi po eko senga liwe ya mutu moko entre bango mibale famille zo telema voir même temps Priska bande ko publier Martin Bokoto na ba statut na ba Facebook na ye ezala indengeni leki ya Martin Bokoto bande ko loba nini ane ko loba na ye ya na biso azana mwasi na ye na ndaku mais Priska ane ko betango kara Priska tant ba kutana Martin Bokoto na Dubaï leki na ye biseki ete petit frère ya Martin a ebiseki Priska te a ebiseki ba vérité mais comment biso tolinto pa ko la vérité maquillage ba parents baza banzambe assez eloko o baboti baboyi biso bana photo yo kaka toko sala makambo na mutu makasi te est-ce que a na Kinshasa Priska za mwasi kitoko est-ce que a na Kinshasa mibali bazana mbongo bazate mibali bazana mbongo bazate bazali biso to bala a na ba Kinshasa to kufa to vivra bien ya kolie monen to lié o seng to sala to sali mais bino bokoma kaka poto mwasi na mibali poto boko ba msuba koma ba paresse ba linga suko lukate
Aoma dépendre kaka na mwasi na poto, mwasi au futele ndaku. Mais jour ni no ko s'en sortir. Mwasi aoma ko charge. Ya yo ko futelo ndaku ya ko latisa yo. To boyite. Mais le kate. Ba musu bazana zana mwasi ne ana kini mazape suna mwasi na poto. Aobeta ba virunga. Mais moi, si on a donné comme $400 $500, yo zozo vivre bien. Aux umbon yo na capella, aux umbon yo na timbono, aux umbon yo na ngula mayo. Yo na taba. Oh ah te na ke taba o achete za bien. Mais moi si a ke na ka yo bi mara 5 a sala boy. Nena zaraya mona so na Julia Florida tata moi si abana habitonton. Lelo vraiment na sala vraiment de 7h jusqu'à 22h. Moi si. Mais si moi si on a tindeli mbongo na Kinshasa, mbongo wana yo régner na yo na basi mususu. Ba malédiction mususu tozo to ye bate place to ezo uta. Priska ozana temps ya kotika mobali ozana droit ya kotika mobali wana. Maramu oh papa bokilo na zoloba c'est très profond kota la potote. Poteza savante si la raté oko bala ana kini oza mwasi kitoko orozo mobali awa topo kozaka mobali na poto nde bomesana okeipe bolimi bala local te bolinga mibala international mobala local pa ko mara international mo betina bo beta na local o beta na international o beta na local o beta na international mais siko ozo lukanini presque oza na zemite zemezate tu vas créer bazizani et puis mobile on a ta chose zemi alors même poto léon a lobité poto kozala léon a lobité basali campagne internet pour ba déstabiliser yo personnalité basombara yango te on n'achète pas la personnalité cherche que les gens te respectent kocha lokolo place oyo kochi kocha ya malamu boyo taba lokolo place moko ya mabe ba place o ba retour nango to ba retomber nango za mabe mwana mama olang yo wana atie ko bala mobali ya batu ezo créer maya misu ya basi wana ya mwasi wana tango ezo tanga maya misu ya mwasi ya Martin Bokoto tango ezo tanga na bana na ye ya okomona bola mundenga ni na vie na yo. Toi tu crois que si aujourd'hui tu t'es marié que ma balle est sous qui va te barobala li soute batu barobala est-ce que bato ba setanda qui barobala na décembre awa barobala ba décembre pile le robeta le couvre-feu yete 21h tu s'intéresse to poussi ma balle na 2021 les gens croyaient que non na robala na clôturer na 2020 mais rien nzamba sala de plan na habiter oh m'a ramené ça en 2021 où est le mal. Puisque aujourd'hui Martin Bokoto aza mufinuku na yo te. Mufinuku na yo te. Soka za yi mufinuku na yo ba kroka jambe o famille do sala mbelezati. Comprendre que non Martin Bokoto aza pena ba procédure to banzela mabe. C'est que moi si Martin Bokoto anda ko aza moi si mo ya droitier. Yango papa na ye na bandeko ne ba otelemela Martin. Ce n'est pas facile. Presque les autres sepela, babali yo oui, mobala pesa enveloppe bo sepeli bolie mbongo. Bolie mbongo, mbongo neza biya potote ya. Mutako sayo teza biya potote. Ofandi na mobali 4 ans. Mobala ebiso kaza divorcé, il faut vérifier. Bozana ba fan o balinga bino bokoma lokola bandeko. Bokoma famille. Bokoma famille, bokoma hospital. Tala boy mobali boy linga bala ngai tala procédure boy. Alors que nata na mérite vérifier. Aya vérifier le asunga yo. Mais yo sali yangote. Yo tali nini otali ga libala ya poto. Otali libala international. O comme international. OK pe poto lelo na lobité. Tu sais très bien que ma bala musupe bat bala na awa batikala kana Kinshasa comme Elkin El poto. Moi ça tikala na Kinshasa comme botaka bana Kinshasa. Mobala komi na calcul beng saka nde bana. Ke yo tikala na kin. Mabala combien babala na ba na poto pe kabwani. Yo kanisi Martin Bokoto ba divorce o asala.
oyo ayonde divorce ozala te tolobi mabe te tolobi mabe te bati koyemba ngo mbala boni bakobenga yo semeti Martin Bokoto mbala boni bakobenga yo semeti oyebanaki na Y okakutana na X oye na L siko toyebi te mbala boni bakobenga yo semeti poko balabala na yo pe leki ba comédien botika koyokisa biso soni mabala na bino zalaka na ba problème DiCaprio uti ko bala awa abali mosi na sala ba faire ka ya Lubumbashi awa bo créer DiCaprio li bala on eza beze za théâtre mais bolingi DiCaprio bala mosi nini bolinga bala mosi nini ba mabale bele basi ebele ope bo mona pe na poto mibali pe bele na poto wana bazalaki na basi na bango bakabwana il faut koyeba baokabwanela nini soki batante ezosimba te otalaka koli ya bilambe ye otalaka okoti agence ozwi mbongo mais nsima nango loni ebombani tala Priska lelo abandaki kosepela ntango aote Dubai akoma international na batournage ya Matisi lokolo mais tala conséquence eplace ye makambo mosusu ya makambo obetelaka maboko te makambo obetela makambo na kala ezalaka te ezalaka mwasi aza na mobali ne na poto mais oyo lelo ekomi plus pur kindumba ekomi kaka na internet omona artiste comédien osala théâtre omona naloka mokuse epuis bozo koédike bato te bozoyelaka bosanité na télévision bino boyebi kaka bétise ne bétise tozotake te mais tozo koenseigner jeunesse na biso to na poste to sala mama malamu baloba na biso pa apôtre Paul mutu moko ta mépriser jeunesse na yo bebisa yango puisque oza nano elenge kotika te Martin Bokoto bebisa bolenge na yo ozo sala théâtre mobala liboso o aligno na théâtre zaka Martin Bokoto te eza mobali musu pa zoka mutema pasi aza msu na majesté Mexico yozo talaka wana otalaka Martin Bokoto ba comédien mususu bozo pesa conseil te musu azoloba genga na kobalaka obala kaka est-ce que Martin Bokoto a dit na lettre de divorce à latisi boy comment famille na ye moko bazo telemela Martin papa maman to papa zo landanga comment netinga héritier ibula na ke obala nanga na bala boye famille nanga bazo boya mariage. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh, bah, mon pas peut-être pas moi si nangai. Bah, l'unité to sangana. Mais bien, mon engagement normal. Vous trouvez normal. Or, ce qui est landeli na procédure à makambo. Priska, il faut bon malibala. Il faut. Ah bon malibala parce que les lobes te belé ba komi ko tatiner papa na Martin. Un peu de respect. C'est un papa azanzambe ase ya Martin Bokoto mutabimisa Martin Bokoto na mokili. Oh pas bimisa mbonga pesa Martin Bokoto ça la ba démarche pour que ne poto c'est lui. Na maman na ye na bandeko na ye ndenge bazo réclamer. Eza mabe. Ba réclamation mususu ya ba famille na biso e bloquer biso lolo to mona on te met plus tard. Et on dit qu'on bloquer pe voyage ya Priska. On dit qu'on bloquer pe retour. Il y a Martin Bokoto na poto. Tout le monde est normal. Nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas là pour s'adapter à la Babylone comme ça, la culture, nous sommes bien. Et ça, ma belle makasi. Priska, si on ligne libala, allez-y réparer. Naba bokilo na yo. Va réparer vite. Si ça ne tient pas, tu n'as qu'à laisser. Matoye le kamutute. Kolanda ba conseil ba tumusu ba opé sauter par-ci par-là. Ko insister te. La vie ne doit pas se limiter seulement à Martin Bokoto. Non. Ozana histoire no ya vie Robert Priska. Ozana histoire ya vie Robert histoire ya Martin te. Ne bazol lapido na famille na bon bazol latela o mabe. Soti Martin zana ba réclamation mabe na libota na bango ko kanga yo Priska. On est des Bantous.
ça la blague te. Mariage est une institution divine. C'est biblique. Mobala rotika baboti na ye akolinga mwasi molonga ni na po basala ya bango famille. C'est une institution divine, il faut pas blaguer avec ça. Comment on a tes alors au sala ya vie na mobimba. Ko sala ngota na entendre ba gana te ne poto to divorcer. Non. Non. La divorce c'est pas bon, ils a bien été. Divorce c'est même la biso ba chege. Le divorce monsieur sami na poto. Mais bana baza ana kin, bana ba komi ko sibir. Pour la ni papa na maman na poto basalaji libala. Mais libala e fanda bien te. Retour raison pas ya bana. Presque aux artistes. Et logo so ba pese jongo na scène. Na do tout na ba comédien. Bango moko ne basala ba histoire. C'est une histoire mobimba. Il y a 5 ou bien 10 épisodes. O ba ko bimisa wana na libala presque. Basala histoire. Total la place est souka. Baropé sa presque raison, to baropé sa papa bokilo raison. Boy expliquer bo yo ki ba comédien no sonné ba uti koloba. Na ba bimisi maloba na bango. To yo ki bango. Est-ce que presque tu ko se retirer rien n'est tard. Rien n'est tard ton yo fane na mobile 4 ans. Ozokata tante akukuta na mama bokilo. O me mata sat. O me mata nini kitungo ke kotala mama bokilo so kita wana te. Wana za culture na biso, il faut flatter, faut qu'on flatter ba bokilo. Faut qu'on flatter ba bokilo, c'est très important. Et la flèche allait s'accompagner avec une flèche retour. Tant yo flasher côté au flatter bango, mobile na peut ressentir les sentiments qui est pris ka gena kotala mama na biso. Mais compte tenu famille à mobile bazo boya. Papa wana lobby na dernière énergie papa na Martin Bokoto na maman y compris. Ils ont parlé dans leur énergie donc dernière énergie babimisi. Babimisi dernière énergie na bango. Mais biso nous trouvons au normal. Nous trouvons au normalité. Merci beaucoup, c'était là héritier Ibula. Mouyaka ya solo mwana ntsuka na bango nyonso. Je dis merci na ba nyonso. Au balani héritier Ibula partout dans le monde entier. Bah Joël Noël Nabino, merci beaucoup na maman Rosette et la Fleur d'Ambour. Merci beaucoup na le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Pourquoi pas mon Konzamboka, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle, la bande Léon Lissousou. Merci beaucoup na Drisha Motomètre Bebazi Beba. Tchafouin au Monengo, pourquoi pas à René Coty, la Carl Lewis, Air France toujours. 3L Magique et Lotus et Longi Loufouakenda et Rosien la Taylor. Merci beaucoup na Sandra Wangata, maman na Petit Brown Junior et Broly 10 à match. Mon président Bruno Lubi Kambonga propre. Dali Ibula maman Mokonzi. Maman na Dalex, bah Joël Noël Nabino. Mère double Fanny, bah Joël Noël Nabino. Je dis merci. Na Mouzé na Simakam. Et pourquoi pas, il y en a boss na mon vieux Davidson, le grand combattant, Davidson, les grands combattants depuis France. Ali Damavou Banakata France. Donc merci beaucoup, appel Nayo. Et ça linga vraiment bien. Merci beaucoup na Yannick Fumunse qui est papa na Brian, Isaac Monganga, papa na Benol. Merci beaucoup na mon pasteur papa Chirotinwani. Nzambe toujours liboso quoi. Merci beaucoup na bandeko nyonso o balinga héritier Francis Lema mon ami. Ma kengo tala Lema Francis depuis Londres et depuis Angola, je te salue mon ami. Merci beaucoup na groupe Nabiso mon solo toujours béton, les anciens de l'IPEN en tout cas mon solo toujours béton. Je vous salue et puis je dis merci. Na Mouzé na sima caméra Hervé Bossitampen, il faut sentir vedi vraiment et tolomo. Merci beaucoup na JKS Kabemba, Motema ya Priska Zui, Tomonani Soki Nzambe Azongi Nanote. Play. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la Fleur na Dambour.
Congo température eye na mopepe asika yaya atobina ye Congo eye na mopepe asika pepe asika yaya atobina ye Congo